Oh, tu as malheureusement tout bobu. Tout bobu va tchana mbika na ebisio. Wa makene se wa baluba. Non. Na lubina baluba biska buzaji no. Mungalo yo ayekuluka makam naza kulamba lelo na baluba na kuluba nanga nyoso changer. Nani baluba. Maman Sylvie, autant peut-être biloko mboka ya ndenge za vraiment à place tozali. Ah, muluba maman Sylvie. Malawi. Sylvie Malawi. Mangenene. Là, ce n'est pas des formules. Hein. Il faut manger beaucoup de bio. Quand vous mangez des formules vous amènent à la morgue. Il faut manger les bio parce que les bio nous donnent l'affaire. Si tu manges les bio, tu auras l'affaire. À toi, tu as la maison siphonnée. Donc, on y a bio. Et la maison repasse. Amène un autre. Kolamba keseni. Elambeli ya bakolope ya bana kasi oyo nga na moni o ezali elambeli ya basta kasi pe batu ba biso nga mona na biloko baluba anone vraiment solo bominga yi vraiment oui solo na fufu kaka mais biso ba Congo solo na fufu na safu somo vraiment pesi mbote mingi na mama tete moi si papa mon passa na Allemagne place bozali mama tete moi ça pas mon passe na Allemagne maman tete pena donc moi ça papa mon passe na Allemagne donc ya bino ba mbote ya ebele yango triple option Belon Kwalama la personne ou a toujours intéressé ba chaîne ebele vous parlez trop pour triple option mais azamutmo ça malam bino bolo belo ba kemina ba chaîne différentes chaînes bo jeu mabe juste que ça la musa ndenge sengeli a apprécier madame. Oui, donc apprécier Moussa Salazar en vérité le seul ingénieur la classe. Oui, c'est ça. Donc il y a donc après c'est valeur na fier. Au moment où ça dans la moi là mon bal autant ici tu vas comment tu vas sentir? Très à l'aise fier. Ah, voilà donc tu es fier il y a Belon. Belon dans un bébé. Le là au filmé maman est là. C'était un bagage baki Belon das bien ma boko déjà. Ah, 7e bagarre, tu es la tout bad. Voilà mon pote. Oh, bilo la maman va loubat. Na bo benga pour bilo ko ça non carafa fufu. So so na benga tu es la tout bad fufu est diminué. Kasi vie na natonya wana posa bolingo. Bamelike balobinga no tobetatu na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane baba tata bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo ana site ya sika to ana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi. Vous avez bien on émission on a chaîne unique chaîne de la Makassi Sylvie qui va TV officiel. C'est d'abord un peu symbole terminé on a Sylvie la reine mère la queen madère. Pour ma termine maman place aux alliés et puis mbote nyos na batu nyos surtout au ba ko soutenir maman Sylvie à partir de l'Allemagne ba maman so mère Élysée ma mère nangai mbote nyos surtout place aux alliés vraiment mais si mbote mingi na yemoko l'ambassadeur moi na vraiment pensé malgré toujours biso na yemoko triple option ingénieur Belon Kwalama alors bandeko le loto za a na kisasa bobi ke mikolo yo mère za initiative ya ça ba émission Lubu na ba artiste comédien ya mboka na biso bo bandenge basaka misala bandako na bango ndenge balambaka ndenge basalaka vina bango na bandako or vie artistique na bango alors tout ça bon kisasa to la grand artiste vraiment au bobi makasi na kombo ya mama epela mingi ba yebie façon jouaka mais moi jouaka kitoko pieza azana ba fan et belé na potokuna je pense ensemble na ingénieur Belon Kwalama to ça surprise na ndako na ye place oyo avandaka. La chaîne qui édifie.
Saka popo popo Zaga bebo Olingi Koyekola Elubu S'abonner à la grâce divine TV Yo Lingyo Kozala à la page. Bonjour. Bonjour. Bien. C'est bon. On est santé. C'est dans mon dos. Vous venez? Ah, donnez. Vous chez Bah, qui a terre, Bah, nous, on va t'aider. On va t'aider. Oui, ma maman Sylvie, c'était tout ça la nuit de bout de ma Sylvie, elle est en Allemagne. Maman était là, ça vient et c'était la canine, ma casse est tout fort. C'est bon, maman, je n'ai pas de Victoria pour le service. Ah, vous n'avez pas de maman Junior Béloge. Non, Junior Béloge. Vous ne voyez pas. Non, on va combattre. Ah, Belon, on va pas rater Belon, Tika, on va rater. D'accord, bien, non, il y a plutôt des Nico, on aime bien, mais oui, il faut que non. Vraiment. Baluba pe bana besoin mona ndenge elubu na bangweza ndi bazuba liaka. Yango kezali elubu te ndeli yo to baluba. Vraiment. Ndinga ngo liyo to ya baluba liyo to baluba. Wewe watolanda libo mama pela liyo to baluba ndenge esalaka. OK. Baluba sisi na ngo fufuna biso. Somo to. Adoki wana da teacher ba ngine. Vraiment, merci beaucoup. Olingi Koyekola Elubu S'abonner à la grâce divine TV Yo Lingyo Kozala à la page S'abonner à la grâce divine TV Oh la grâce divine TV. Abonnez-vous massivement bande konangaye à la chaîne qui est diffusée. Oh lo 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 lo. Abonnez-vous massivement bande konangaye à la chaîne qui est diffusée. Oh soir d'information. La grâce divine. Oh lo 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 lo. La grâce divine. Ah, les sucres. Ah, les l'équipe on a dit. Ah mon amour. Oh, ce qui me dit peut-être là, on va que j'ai déjà compris. Vraiment. C'est pas mal. Des sucres. Oni. Toucha. Yango ata bon ko liango pe. C'est ko lamba. Kitoko. Ataboye. Taboye. Otumba ngope. Ataboye mo beso ko lisa. Ndega basiba chena pipi na mungu. Wana ocheyo mu. Chilomolombo. Baja. Chilomolombo. Moni o tembo. Yango baimba tembo. Eh, siba lamba ngote. Lamba kango. Ndega lamba ochepe tomato zimwe mbisi ya ngoko usani. Seke. Denge kobima. Mambo ya mosa mulube. Pardon. Bobi sanga o. Otuani, Osengi, Odili,
Oh, ben. Olingi koyekola elubu s'abonner à la grâce divine TV. Yo olingi kozala à la page s'abonner à la grâce divine TV. Oh, la grâce divine TV. Abonnez-vous massivement bande konangaye à la chaîne Kenny Fifi. Abonnez-vous massivement. Tout ça vraiment 100% baluba à place de Vandia tout l'eau tout l'oche babloque belé ça avancer mais pela déjà tout bobu malangwa vraiment tout ça awa place mais pela ça la marché na ya son biloko na ye tout le monde on simple d'un peu mbote mingi vraiment na maman na ngai maman mazambi na Suisse maman Noëlla manzambi na Suisse maman mbote place ozali nzambi abatela vraiment maman Noëlla manzambi maman Lucia Adelene maman Lucia Adelene na Hollande maman Lucia Adelene na Hollande maman mbote makasi vraiment place ozali toujours proche à maman Sylvie de bamba baluba les oiseaux là marre pas baluba pas maman pela rappelez bango to sombi nizali nyo oh to la malela tout bobu bachana mbika na ebisiyo wa makene na se wa baluba no na lubina bino baluba bisika buzaji no mungalo oyo ayekuluka makamu naza kulamba lelo na baluba nakuluba nanga nyonso change nzeni baluba nakuluba nanga nyonso change biloko naza kulamba ubenga ngama mumushenga donc mais pela longue comme ça mushinga a repas olamba lelo. Alors ensemble la triple option doit avancer. Maman Sylvie autant peut-être biloko mboka ndenge za vraiment à place tozali. Ah mulu maman Sylvie. Malawi. Mangenene. Fo osala ngona balias mangenene. Oli kaya. Oh babenga kanini Bito. Oh Oyo ndakala ya ngesa ngeba bongo oza kwa nyinyo ya mbinzo ya bino ya jaune to kitana peso bakombo patience mukendi la lobi somo awa penane baluba balali pardon bongo oyo o mayebu eutika kuna oya baluba penze utipenza mbushimai yakwa msunia mayeboya o mbinzo bingubala Mingubala c'est Jean Goubal comment vient Jean Bingubala na lobi Jean Goubal leader so Jean Goubal comment na wita na Goubala wa yango linga mbizo mingi vie Moi mangai. Faut que tu aies moins zolo. Mangai. Oh mansamba. Mansamba. Oui. Eza kambizo. Takambizo. Bongo kuna. Ondakala. Pardon, hein? On est riches nous les Congolais. Hein? Vraiment. Regarde, tout ça pour manger seulement. Et c'est bio des bio. Là, ce n'est pas des formules. Hein. Il faut manger beaucoup de bio. Quand vous mangez des formules vous amènent à la morgue. Il faut manger les bio parce que les bio nous donnent l'affaire. Si tu manges les bio, tu auras l'affaire. À toi, tu as la maison siphonnée. Donc, on y a un bio. Et la maison repasse. S'abonner à la grâce divine TV. Yo ligno, kozala à la page. S'abonner à la grâce divine TV. Oh, la grâce divine TV. Abonnez-vous massivement, bande konangaye. À la chaîne Kenny Fifi. Abonnez-vous massivement, bande konangaye. À la chaîne Kenny Fifi. Recevoir l'information. La grâce divine. La grâce divine. Aïe.
makambo ebele olingo ekola kolamba barecette s'abonner na Damaris la grâce divine omona barecette ya malunga e ya solo ai 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 la grâce divine la grâce divine Damaris Vraiment, nous sommes déjà à la maison, tout le monde marché, maman est là. Quand bilo ko wana baby qui a osebne et lubu vraiment ya makasi mingi ba osebeta le bogo mais pendenge zaninga lambaka. Et puis je dis toujours à chaque fois que quand on fait des émissions pareilles, émissions et lubu, ils apprennent à plaisanter non plus pour faire des aventures, non, juste pour vous aider. Yebi olambate ou apprendre kolamba à travers YouTube, à travers chaîne émission TV officiel TV ou apprendre kolamba, va kolamba parce que autant de filles, beaucoup de filles, même na pote que c'est à Kinshasa, baby olambate. Alors il faut apprendre à préparer l'émission pareille au ça et l'ambel na yo vraiment. Alors on a pesi mbote mingi mbote mina maman Lucia Adeline na Hollande, maman Lucia Adeline na Hollande maman mbote place aux alliés maman Mazambi Noëlla na Suisse maman Mazambi Noëlla na Suisse maman mbote maman Emiliani na Canada maman Emiliani na Canada mbote vraiment belon petit propre belon na pesi mbote je n'ai belon pesi mbote maman Emiliani na Canada maman Fatou na Hollande maman Fatou ma mère ne peut se mbote place aux alliés vraiment kuna na Hollande mami Kitoko na Paris na pesi bino so tumbote vraiment mbote place bozali maman Kitoko na Paris maman Kitoko na Paris vraiment mbote maman mami place ozali na maman Fatou bon mère toi tu wenze amoni et lubu ele za somo biloko lambi wana babiki za mongala mo biko za mongala biloko baluba ekozeka ndenge nini biloko zo lamba o elega bien biloko na lamba eza biloko mutu mwa akoli na kola fu nene carafe fou on avait preuve oui donc tu as déjà déjà témoin non ba mi te pose à témoin o témoin killer na bien témoin mo no voit que babiki ya soko meki okangami awa c'est pour ça moni ba luba balimbisa ngai ba mama basi na bango bataka babota mingi oyo mo zolambela mobali biloko boye ndenge nini ozomona ndenge nini ça va mingi c'est qu'il faut payer maté il faut payer voilà là papa là est monté papa là toujours compagnie d'objets circonstanciels de manière papa ko que aller fufu boye ko témoin ndaka ki la poil vraiment en tout cas on est dans la raté donc maman baluba en tout cas félicitations vraiment félicitations mère félicitations moi luba vraiment bango mo baluba bi na yebi yo biloko soki papa le yango eza na ngolo mais na komba baluba ikomi kombo mususu et puis comment nangolango les appels donc mutu munene makomiki na éviter so azaki simbito comment vous ne tumburu baluba nyoso tu boza à Paris boza na Hollande boza Canada repas le même leur salle là makasi maman Miliane na Canada tellement même ne Olamba maman Mami Kitoko boza maman pela ko lamba lelo ya Noël ambaye boye baluba pena ya solo wana papa olanga nde papa folala papa folala pena kawo donc ils ont senga na mutu bepisi mingi te vraiment bepisi ndio tia kati ils ont senga bepisi mingi te senga tomate mbuma bitungulu ayi pilipili sans kib bilo yesenga na bio maman na bio donc maman na bio olambi franchement olambi na nous on attendu déjà te kotona te pone soko toni bilo na na sisa non raté te faut kotona te on m'a Sylvie ba mboluka ki yango ma Sylvie te na baluba bandeko na nga baluba toi appelle bon doza pouvoir faut yebe ya na bisio na mona na kena une fois pour na mona kinga boati biso doza ba vrai héros de kinga bo ba vrai héros de kinga ya point chaud point chaud donc nde doza boye kota kinga bo pena exam point chaud ngwele mabele mame donc biloko nde na mango su boye na mona susu honorable Jekoko Mulumba en tout cas Jekoko Mulumba balobi liboso mai sima mai soso moka en tout cas nde baluba baba bija bilolo d'accord il y a kitoko yango pour baluba en tout cas je suis très flatté lelo donc il n'est pas baluba bande on so kasai occidental
Occidental. Bango bana Kasai eza di Kasai. Kasai occidental, Kasai central na Kasai. Eza Kasai, il y a trois, Kasai central, Kasai occidental, na Kasai oriental. Voilà donc. Et puis les parents de moment. Je suis mbote vraiment na triple option bien quoi là ma mbote na Malou micro d'or esta mbote place aux alliés. Vraiment, tout ça, non, maman. Et puis, on peut apprendre. On a ça, émission de l'Upuna apprendre un peu. On appelle l'ambac. Dernier, on a apprendre directement. Moi, passe côté Bali, Bakozo, Soubabilo, Oté. Bambika, Bakozo, mais ils ont moi passe. Bola Nakaka n'a pas explication. Parce que Kolamba, c'est complet. Kaka. Netingana, on a la main, on a ma blob, Baluba, c'est qu'il y a quelque part, Deni Baninga, Basala, pour un pénalamba. Kolamba, moi, si fait Bakolamba. Kolamba, c'est la première clé à l'Ibala. Clé pour ceux qui moi sont dans à l'amba bien té mobile dans les pas battu dans restaurant ou bien qu'il n'avait pas José Mampouya na salon qu'on a qui allé moi ndambo ma biloko basala ma kosona tant aux on ndako petit zati alors il bota pas problème alors maman faut prendre soin des cuisines et à té couler la poto ah disons quand on a congélateur on a déjà ba to qui ça on a payé comment rouler qui ça biloko ka ba de la mara paye au lambi au aussi ici. C'est pas dire que l'ambi au katinda boche na bol boche na congélateur non et fait aux glace on a pas bloqué bébé et c'est la langue donc bo lambi pena ya fraîche que bondingi mame pela lambi la bino en tout cas et ça nga bien na balandi tout et puis tant bolandi bo zipe moi ida au salango et bo s'abonner les sous massivement pour bo zoba cuisine na wa non bo zuite tu compte au lamba c'est non be kolo so na lamba kolo na tina mincho ni na lamba biloko ba luba bo be maman mujinga. Oh, maman Mujinga. D'autres temps, je ne vais pas partir. Maman Mujinga, oui, tout. Oui, toi, biche. Bimpa, yo. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est venu star, comédienne. La majorité, baba fier, baba kolamba. Mais yo ça star. Oyeba ni peme, oyebi kolamba. Mais ça je ne coupe ça ba, on a eu kolamba. Non, puis mon conseil monter parce que base déjà ils ont raté. Si ko faut ba kota ba ko. Pour ba kota ba ko, kolamba faut ko bana on ndako na bino. Et puis que maman biso mtresanga ko chamu na biloko maman biso mtresanga faut tout à pondre le niveau maman biso avec ça biso faut ba la fufeza na mbuma te so on va ni ko apprendre autant dans le dirigeant makaso baye au monde dans ko konza yo alors au sang bien te ko lamba c'est la volonté faut en la volonté na olamba et pour lamba pébi puis so ozolamba faut fondre motema pour ba to ba le yango ba sentir pe ki ba ki kimia c'est pas dit olamba ozokanga motema ba pa ya ba ya te na lionga mo non ça là que fort. So lambi biloko na ndako ata mupaya moko aya na ndako na kolia tisera béni ozaka pour contre bato ozaka bonne na ndako na bango moi masima ti manzaka milaya azu bonne va faire ça va préparer pour papa tu es ozaka pour contre biloko wana nazaka contre pourquoi ah mais pour ba éviter hein yo bengi bonne yo ndoza bonne parce que yazo lamba ozulia. Mais peut expliquer parce que c'est kawana. Vous êtes patron, il y a patron à vandi. Wana za bonne zo lambe zo atie bonne mesa. Ye wana ndi azo lamba na ndi patron. Ye ndi patron azo lamba. Oya vandi ati manzaka na ndi bonne. Ah bon. To so la moto avance. Oya kona rolia. Ya ko tika la koye batando lia kanikaka. Tandis que oya zo lamba yenda comme cuisinière comme maîtresse de la maison. Donc ndenga zo lamba kitoko na cuisine, ndenga zo servir, on n'est pas au service mobile nao. Donc ne t'en fais pas, il y a des erreurs. D'accord, merci beaucoup maman. Tu as avancé na to bana nini na ah nazo bana na ma moto. Nitana chama ya moto, na chama ya fufu. Nitana ngwe mbaka, na chambika. Donc ainsi de suite. Maman Olive de caméra, maman pela pesa maman. Maman journaliste. Maman Kanani. Mama ya fa,
Mama Shako. Mama Falai. Aïe, Suzy Bato. Papa Willy Kayoulou. Côté ma maman Denise Kayoulou, hein? Émancipation de la femme. Émancipation de la femme. Et j'allais confondre la bassine sans Angela. Et j'allais couper ça le coup de la maman. Ils sont chanceux. On fait ça, ils sont kilomètres. Ils sont chanceux. On fait ça, ils sont respect. Laissez les femmes travailler que j'ai été. Elles sont si capables de me faire ce que les hommes font. Laissez les femmes travailler que j'ai été. Pour la maçonnerie, ça me fait goûter ma sacrifice. Mama donna Susana, ella sonó mama tema. Ya fue ni pulo, songero munene na vile. Elengale mama na kaka, mama Zidane, mama Angelo Kiana, Tino Lambudu, si anemwa. La force est partie, sa maison est une nation. La force est partie, sa maison est les héros des Kingawa, Mama Kingawa, Mama Pelarine, Mama Baliso, oui, Mama Mari Ono Samba, Mano Ketera, c'est Olingi, Koyekola, Elobu, s'abonner à la grâce divine TV. Yo, Lingyo, Kozala à la page, s'abonner à la grâce divine TV. Oh, la grâce divine TV. Abonnez-vous massivement, bande Kolanga. Viva maman ya Fobot, bana ya Golden, Sekje Etere, Copa Golden, Babi Kusipena maman, Didi Kabole, Kocha Libela, Roki Soa, Soa Lino Banzambi Makambu, Septième bagarre, chez la Dubaï, Bakata Bimbo, Avia, Bimada. Ba fille sur le théâtre et le maman peut la faire si bien si arabe que gosse Karine Boboto maman na Fanel na Toulouse Fatou Kaye Fatou Sirène maman Antoinette Sassou ah ya Claudia Sassou. Bon, na bana ai benen fu pes musna mono tiki wana. Abana ai po yango mbuma po epanza na bien. Na ai na muska na mungwa. Pe ba ni ba musu ba lambaka. Ba ka rola ai tenkatsa biloko. Mingi je pense bien ça ignorance ya makasi hein. Je vais expliquer bango ce que ça important na katsa biloko. Aya l'importance makasi. Ba yebi valeur ai te. Basela ngora. Pour moi, on était pour Aïzan Barro, les bébés jouent dans autres abattus. Aïe. Le tcharabilo au saveur a bien goût. Ils ont ça s'appelle vitamine à protéines dans les autres. Vraiment. Ils ont bilo nous ambé moi ça là. Naturel. Naturel. Donc nous ambé ça il est pourquoi être tawama ba miba donc ils ont da qui s'y met au lien on a bilo. Alors ça Mbika. Oh, sangi simbika na ai place moko tuti. Tuti yango. Oh, et ça là, mbuma, et c'est le on a olika. Alors toi avancer toujours na ilibuna biso ensemble na mama epela awa na kata résidence na ye ndi azolamba biso mbika na repas baluba comme d'habitude oui repas baluba a tout mettre que atie ai na ye atie ai na mungwa atuti yango sangisi na mbika
dato mbika so mama pe mbika za poussière so yo tout en peut et quand même sur foot ton ndengeni non non tout en po esanga za poussière poussière bo so ko lamba on te po e ozala le quoi poto parce que to bi ça ba moi ba boule moko on ezala wana faut tout en bo e po esanga voilà. Vraiment, tu as avancé un peu si vraiment bon, tu as battu surtout au Boston, maman Sylvie, maman Noëlla Manzambi, maman Noëlla Manzambi na Suisse, maman Mbo te place aux alliés, donc derrière vous, maman Mami Kitoko na Paris, Mbo te place aux alliés, maman Lucia Adelène, maman Lucia Adelène, maman, donc toi c'est là que tu as rabine ma mère Nabiso, besoin vraiment ma mère à kilo. Alors maman, où tu es niveau nu de tape déjà? Bon, le quoi tout ça non mbika. Funa chama na chana fufu. Na wala bapende balu balamba. Eta ba sa bilo boy fufu feza na carafe. Moto wana. Leo to ku fela moto wana. Donc yango no moni to sa ngo kwa balu basanga. Maki mbiso chaki mama ya moto. Mais tu cha bomema malili sika wana. Te ba cha mama malili, te ba cha mama ya moto. Pona nini? Po elongola ba so la milinga wana ya mbisi. Ko mbisi bacha wana momo ya moto, bacha wana moto ko babola e. Maintenant sikoyo so ngolamba mbisi fo china ma ya moto. Banyama o bazana kati ya mbisi bakufa. Milinga so la milinga elongwa mbisi zo nga so mbisi. Vraiment. Tama déjà ndenge fufu lembela balu baneza ka buka wanseka. Osko eza pona ko éviter mbuma. Ko mbuma eza te na fufu na yo fufu za kitoko. Yango na isi bango mbalo na olama pena kaka fufu apamba na mutaka kosomba biloko na. Vraiment to poursuivre le buna biso ensemble na mama epele je pense mingi ba yebi mingi ba ngaki makasi na ba théâtre na ba série mingi ya sala awa mboka na biso. Merci vraiment ba maman surtout ba ko soni maman Sylvie Lukeba na ba soutien place bozala ba Canada na Hollande et puis na Paris na maman Noëlla Manzambi na Suisse ko vraiment des mamans ça déjà pour de potonner déjà ayi basa mbika oyo ndako samonya so mabote kuna poto koto mbika yango moi de zawana pour se remettre là na mbika ba tout tango bongo po mbika sa forme mbika boule mingi ba bini bala mbika ya mbika ya boule de yango ba surtout ba sungae pour tout ta kule moko la ma dia fufu de poto de moto déjà alors ba tout ça ba yo ka musique ezo beta awa ba mepela musique wana ezo beta wana eza ya yo to mutu boyemba kina mutu. Oh, ah bon? Mais on remet d'accord, comment on dit belle? Bon, na comme on dit belle, tu es déjà artiste, tu es déjà le quoi bango. Nous c'est ça art. Donc quand il y a mal quoi maman belle belle, ils ont passé, ils ont dit comment m'inquiéter. Non. Donc on doit belé, mais on va doit belé hein. Non, vraiment ils ont belé. Talent ils allaient belé parce que nzambe muta pesa biso ngo. Batumsu ba yiba place ba zuela mais biso. Tozi ngo bena na nzambe. Ah, mais franchement nzambe peut en plus ba maman lisusu. Pesa bango place na bango hein. Place ba maman pour fois pesa biso ba tika so temps to sala. Donc nzambe ngo na ba kike no ba bazela na studio yango wana. Tse bango très ba yo kango na sepo. Bye bye qui m'a cambié bien. Ça je ne peux savoir tous balanda na biso na chaîne na biso YouTube oya civil ke bative officiel na oyetali nzembo na openza mo kitoko na yoka vraiment ba parole kitoko pour encouragement ba maman vraiment message noko pesa bango. Message ezali ke ba maman ba mona ke baza délaissé te. Donc to ba ko kiper bango pe kaka loko ba kipa ba papa. Salut, je salue Malou Micro d'or. Triple option Belon Kwalama. La personne on a toujours intéressé à la chaîne Belé. Vous parlez trop pour triple option, mais à ça, moi, ça malam. Nous, la chaîne, différentes chaînes, bon, je m'appelle juste que, alors ça, la Moussa Ndenge Sengeli a apprécié, madame. Oui, donc, apprécié Moussa, ça, la vérité. Le seul ingénieur. Oui, c'est ça. Donc, il y a donc, après, si vous valeur, on est fier. Au moment où vous êtes dans la moelle, on va le temps ici. Comment tu vas sentir? Très à l'aise, fier. Ah, voilà, donc, tu es fier, il y a Bellon. Bellon, on a écrit bébé. Les là, on filmé, on va payer là. C'était un bagage, Bellon d'As, Bellon m'a beaucoup déjà. Comment c'est un bagage, on de personnes salies. Ah, c'est un bagage, tu es là tout bad. Voilà mon pote. Oh, Bellon, la maman va loubat. Na bon, ben, pour le bilot que j'ai non carafe à foufou. Ce sont avec tu es là tout bad, à foufou et diminué. Ça me fort.
coulé en maille. C'est que milinga ilongwe. Mbisi siko etika litande mbisi bon. Donc on va dans temps olia. Donc na maladi yango moko ikoya te. Maman journaliste, maman Ange Kanani, culture ya Olivier, chantage du Pérois, Marie Hélène, émancipation de la femme, émancipation de la femme. Déjà les confondants la bassigne sont bandés, déjà les confesses à l'encontre, la maman, maman Tchalamouaya, ils sont censés, on fait ça, ils sont kilonades. Maman Olivier Mbekabila, maman to mama, président Elomé Soukai, ADPC, président Massoum de Prende, maman ya Afa, maman Linga, déjà les confondants la bassigne sont bandera, les alliés confessent à l'encoumé, na maman. Biso sanseo, bopesa biso kilona joto. Tosu ya biso sanseo, bopesa biso respect. Laissez les femmes travailler et gérer. Elles sont aussi capables de faire ce que les hommes font. Laissez les femmes travailler et gérer. Olingi koyekola elubu, s'abonner à la grâce divine TV. Yo olingi kozala à la page, s'abonner à la grâce divine TV. Oh, la grâce divine TV. Abonnez-vous massivement, bande Konangaye, la chaîne qui Alors, tu as combien de niveau déjà? Il y a coach Foufou, c'est ça, même là. Ouais, il y a Foufou. Faut qu'il y ait des toka bozika. Ils sont taka, faut pas louper, ils ont canne ma case. Donc il y a toka, il faut qu'il y ait. Vraiment. Toi, déjà niveau déjà Foufou. Mais je me suis dit que Foufou va tenir Foufou dans son place. Mais je suis dans ma sang au Liboso. Bon, Kolamba ya tema baka. Kolamba keseni elambeli ya bakolope ya bana. Kasi oyo nga na moni o ezali elambeli ya basta. Kasi pe batu ba na kufila nga koyemba. Vraiment. Papa wembo biango. Voilà, voilà le papa wemba. Donc moni ndina tie masangu. Il a que masangu ebela. Mona tie masangu mo beso no. Na obalo la moto. Masangu pe bela elemba etoka bien po okola la fufa ba lubela la rebeta kata ba journée. Moni na mbili lewe ti lobi na 17h ezanga na carafe be ba ati. Ah bon. Po nini opesa ngo temps. Nde na obalo la wana nde masangu wana ezobela. Masangu ngo ta kocha. Donc tu dois bien bongo na temps fou de baby bino compte tenu que ba sansa fufu dans ma somba ma ba lamba ou misité en moto hein. Était barabango soki fufu ne vandi après quelques temps. Moi on comme mai na mon pois ela bien o liango zo ko pa ke o go liango ta ba lu ba lia fufu ta na nguba. Oh. Ah bon. Nguba ga ya o kalinga. Azika nguba o kalinga na ndi ba kanini na fufu ya. Vraiment bon il est bon amis qui vraiment quand je vois un peu si Jean Dala un peu son beauté na Eric Moussampa. Si ba oli ape bongo ba zo force tande bazalaka. Taka ba oli bande bazala. Taka patience mukende. Mwana muluba wana kutu ya mwasi tala long jama ko. Patience muluba de luxe. Muluba de luxe. De luxe hein. De luxe faut ba ngomba chaka luxe. Ma patience mukende mbote place aux alliés. Voilà. Muluba de luxe. Ah, si vous avez fufu, na sanzige masangu na nga ebeli. Si vous avez fufu rapona balola, ko fufu za na problème makasite.
So masango ebelité fufu koteba. Oh ba fille balamba fufu etebi mi ba mbuma. Vraiment ça nino juste. Ezala négligence nenga yeba ite bandaka. Mususu kande alanda nde mama bango azali kolamba patikala na défaut. C'est comment niveau teba point même pour nani yo na propre fuki toko so déjà qui toko déjà. Kasi na bandaki na maya malili na chez masango na ngana balolo na maya malili. Après na sangisi na maya moto pour na ko éviter mbuma. Comprendre? Ah pe na yeko lamba na bandi ko lamba na tieni musu masango. Comment de fufu zo hebo mo toko propre vraiment. Salité te mbuma te nem suez la fufu mo de mbuma c'est son appétit kolia. Mais au déjà il a donné appétit kolia mba moko. Non, déjà vous déjà non formé moi là. Ye tika so akeli bal échec ezati. Alors olingi koyekola elubu s'abonner à la grâce divine TV yo olingi kozala à la page s'abonner à la grâce divine TV oh la grâce divine TV. Abonnez-vous massivement bandeko na ngai à la chaîne Ngieni Fille. Oh lo 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 lo. Abonnez-vous massivement bandeko na ngai à la chaîne Ngieni Fille. Oh soir d'information. La grâce divine. Oh lo 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 lo. La grâce divine. Aïe. C'est la grâce divine. On va tourner niveau nu déjà. bon awa na komi kotia mbika na moni mbika nde ezali poussière moni sikoyo ekomi mbuma nde yango moni loko toza kotutela mais mbika mpe comme c'est dans deux sortes ya misusu mango ya potopoto misusu mango mpe ya mbuma kasi kolamba te mosi ko nde mai etoki bongo nakomi motiango lokwa mikate babulibuli wana ekomi okoma lokwa mikate donc moyen ezala potopoto eza te sikoso otie mai ya malili nde esalaka potopoto wana mpe bamisusu balingana bango ya potopoto wana biso tolingaka mwa mbuma wana lokwa batetela babenga yango sele esalaka mwa bien donc yango boye kosa combien de temps de minutes na moto bon mbika esengaka ebela na nde naotiango boye 45 minutes ni sepasaka bato mosusu bama mbika oyo moto alie mbika esali bompasi mbe oyo mosusu je ne sais pas ah bon ebeli te omoni ndenge nango kata ngo na lutu bamosusu bakata na maboko asala yango boule so boule wana so ifo ebele na kati so ebeli te ata baoyo batekela biso na nzela wana omona ngo eza mobeso wana nde antuka ifo esala bompasi okorapele bato biloko otia ngati ya mbika oyo ekotuti yango awa natie kaka mungwa tomate ya mbuma ai na muscade nde biloko natie na kati ya mbika oyo ntango na moto naobakisa su batomate na baepice na matungulu bapoivron mpo wana natie kaka ya kotutela nano parceke moye totiango nyonso mbala moko ya te mpo mbisi déjà nde eza boye eya deya prêt comprendre mbisi eya deya prêt ese kauka kolia na yango soko fo tozala na mbiki ebela okoliango mpe ya pamba eza problème te ozwa monene boye bamekaka ya monene bamekaka moke ezongisa elela kasi ozolia omeka mobeso olia ntango olia na fuza ndebapeso ya monene boye oyo efo fufu biso bangala boye na mungwa kaka na kwanga toke toke nzela masuwa nzela biso na masuwa tokoleka eza déjà badimi bayebi kaka koma mingi bamepela misusu koma mpena oyo ayo babotele baparent mingi bayeba yango te kosa bakomona lelo bayebi yango bayebi belonyo oyebi yango pasensi mokili nabenganga déjà ochichi ya José Mampuya na London na salon José Mampuya abenganga mpena ochichi esambo Georgine maman Georgine alias Epela vraiment moto vraiment donc
Maman Georgine. Oh, maman Pela. Donc, basta mi va comme bon cas ya star. Ah. On ndima déjà na kombo là. Ba benga so déjà na kombo on ndima to boy on ndeni. Toi mon je peux nzembo sali wa to ko beta wana. Inspiration take wapi? Inspiration il pas ya coach Didier. Coach Didier azali collègue monte au travers nae na Minzoto wela. Na Minzoto wela pas gura ambele mondo taga. Bana Minzoto bazali na Minzoto bayebi gura bazaba bakolo Minzoto. Zalaka mama Daros na gura ambele mondo na père Bifalo. Gura ambele wana ga yemda salani banzembo belé na catholique. Oui, Minzoto pe ba ga exactement catholique boy. C'est ça catholique té, zali ndeke encadré par Sango, mais c'est catholique. Sango n'est pas encadré par Chine. Ok. Ndé tout ce qui idée au salon on a eu na camarade on Didier Tobolin. Pour nous boga Didier Tobolin coach Libela. Et donc il peut nous dire sali que non et puis la côté studio ayemba au studio va passer sur la prophète Conde Paulo Dominique Tata Milimo yemoko. Abi beaucoup de studio pour ça là le cosa œuvre beaucoup de ça là. Studio Liloba na 14e rue donc séance il y a un moment on a $350 mais biso va passer pour 5 titres. Donc fait Conde Paulo Dominique papa mbo de place aux alliés. Une histoire de papa leki papa leki pe mbo de place aux alliés pas du tout de Liloba. Pour ça na mi fait maman Safara. Ah maman Safara. Maman et puis na maman babi kaka donc on a bi ba maman. De ba maman vraiment. Ça me stresse dans mon nom me pela. Et non lambat. Et Simba te hein. Simba. Pendoué. Didier. My falai. Suzy Bantu. Ya Bantu. Billy Kayulu. Ah. Souka. De la femme. Émancipation de la femme. Oh. Et j'allais kofungola basinyo so banjela et j'allais kopesa lokumunde na ba mama tozui ya biso chance o ba pesa biso kilo na njoto tozui ya biso chance o ba pesa biso respect c'est les femmes travailler et gérer elles sont aussi capables de faire ce que les hommes font. Laissez les femmes travailler et gérer. Vraiment, vraiment, ah! Elles sont aussi capables de faire ce que les hommes font. Les femmes travailler et gérer. Vraiment, merci beaucoup. Elles sont aussi capables de faire ce que les hommes font. Vraiment. Ah, maman, franchement, ça te flatte, ça te motive, je te félicite vraiment. Mais le recevons pour valoriser la femme congolaise en général. Hein. Non congolaise, la femme du monde. Particulier, du monde entier, particulièrement congolaise. Non, du monde entier, je dis bien. Et puis particulièrement, je parle des congolaises, des femmes congolaises, c'est ça que je parle. Vraiment. Beaucoup de Congolais là. Oui, c'est mon pays. Hein. C'est mon pays, vraiment, c'est ça. La maison éduquée, une femme s'éduquer, tout est une nation. La femme sage bâtir sa maison éduquée, une femme s'éduquer. Souka, héros de Kingabwa, donc Jekoko Mulumba, honorable, vice-gouverneur. Souka. Honorable Jekoko Mulumba Kingabwa, Fuma Kingabwa, je Fuma Kingabwa, puis maman Bolo Kinzem, maman Sylvie, maman Blandine Machanga, maman Anne-Marie Mbanza, maman Emiliane Nakalada, maman Mami Kitoko, maman tout, maman maman surtout dans le combo, maman Pelayo, à valoriser ma femme vraiment, il y a un monde entier, dans le vraiment. Je veux soutenir maman Pela. Alors, sa reconnaissance et pas na bino. Maman, n'habite maison de repère ça va romper. Na on a tu le bas. Vraiment, ils ont c'est un gars va soutenir ngai quoi. Ba maman va soutenir maman et ça va bien. Et puis si j'ai na biso ya né, oya ba maman ils qui soutenons nous. Donc ba maman va soutenir œuvre moninga na bino maman et ça va bien. So œuvre o etikali libela na ba neni nyonso to betaka ngo to yoka kango bisika to kozana ba fête na biso. Tala kana zui moi musique qui na zui pas ba match à la moana.
Nazi côté yoka, côté sans souci. Voka musique don don dans la tête de on n'a pas l'ambo zoka dans la bêtise musique ya makasi ya likolo donc beau soutenir pena maman epela et ça bien. Maman epela après ça promotion nzembo wana assez lango clip vraiment ba poste ba besoin ezebele pour soutenir maman maman Élisée ma c'est mouvement plus en Angleterre soutenir vraiment maman Patience Tuvanga hein plus ça se poste soutenir maman epela et gozala malheureusement vraiment à toi avancer na bika na biso déjà 45 minutes on a fini kango to comment non on va finir ka ça finit kango pour bala mablo pour les là après au tebe pisimba mon côté et gozela quelque après 45 minutes 45 minutes tout est belli mais na 45 minutes ngane na on lamba yo patienter OK c'est ça que je veux juste savoir mbike bela non so mbike est forme wow munde zamba mbuma wana le quoi musuni kasi zakade ya musuni on zakade ya musu maman peut juste pas qu'on savoir repas va dans le lobat c'est là on repère déjà na la mara repart le lobat makasi on a bilio na biso farine bien et puis la personne là américain vient de farine ya sauce wana te mukomsu ne lubu na olamba pe quoi to olamba ba plan to olamba ya loba pe to olamba vraiment ya loba to na soya to na mayebo to na farine to na pena na biloko oyo so to lambi olongwe et ba sauce olongwe ba biloko tout dans disparu quoi eza pena ba pakasa ya pakasa pena ya musaka na biso so nous avons un bureau parce que ma famille aussi la majorité va passer à Liloba si Agnès Bouzito je te salue ma grande sœur sur le bureau à Liloba je te dis l'inspiration wana et où t'as donc olamba eza ka koyeba kokanisa on a kanisa na sangisa ebisa de lo moi bien sikoyo bien da farine nzambe ayebi ke no bana ngai koto yo ba comme une équation faut na pesa bango biloko olia lokola biloko oyo ezate na pesa bango oyo comprendre lokola biso na liloba olia musuni ezali péché peut-être wat bayeba tezandi lisumu po balobi tout ce qui respire l'éternel nzambe asalaki nanu babikela mona nyonso tu asali mbisa asali nyama asali ndeke après kosala biso 4e personne na nsima mpona oloba nini bango mpe baza na pema lokola biso nzambe alobi oyo koboma te na 10 commandement yali mais oyo obomaka wana oboma bandeko na bafrère na nakala bato bazali kotambola na banyama lelo totambola susu na lio te Mama Olive Kenda Kabila, initiative ici. Papa Titengi, maman journaliste, maman Ange Kanami, prioritaire, chanteur Tipéo, mamie Hélène, merci Mama Chalamaya, ils sont censés Mama Tingawa, Mama Pela Imelino Jimolo, Boloka, Mama Mbano Somo, Winnie Made, Marie Ono Sama, Mana Ketela, Yeshe Kape, Sana Ole Mama Mode, Mutipina, Mami Lodama, José Lodama, Adisha Motometre Ambanzabe, Sinangai Moko President Sope, Votre assistant, Lopuna, maman, moi c'est un peu fortune Gaïa. Maman Mégé, moi c'est papa Mbayo Sombo. Maman, c'est le moment ma casse les lunes chez ma CV vraiment maman Pela ah mais oui que beaucoup d'amis sur le non vraiment na biso ngamona na biloko baluba anone vraiment solo bomingai vraiment oui solo na fufu kaka mais biso ba Congo solo na fufu na safu somo vraiment pesi mbote mingi na mama tete moi si papa mon passa
na Allemagne place bozali maman Tété moi ça pas mon passe na Allemagne maman Tété pena donc moi ça papa mon passe na Allemagne donc ya bino ba mbote ya ebele yango donc ya Allemagne kuna oza bino mon côté wana ba MKD mon maman passa mon bala ni bokasi ba allemanienne vraiment. Alors on est collé balandi émission na biso bolinga mi ko na be lubu na chaîne oyo vous préférez Makasi CV officiel le Keb officiel TV émission oyo talamaka partout émission oyo de que luka mama et pela na résidence nae et c'est la biso émission spéciale lubu ya baluba donc moi lambe za ki lumu très kitoko no ka d'ailleurs sur non j'ai lamba déjà. Alors pour vous annoncer que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Il y a mon collègue là, je pense qu'il y a encore des émissions et Lubu. Vous verrez beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes dans la chaîne Abisso. Vous restez toujours branché dans la chaîne Oyo. Vous avez des news vraiment qui toquent. Il y a madame. Et puis bientôt là, tous des émissions handicapés ou des gens handicapés bientôt tous des gens. Depuis à moi il y a mais déjà. Tous mais juste là nous sera assez conseil de partenaires. Bas tenir maman Sylvie dans la structure na Yoana Asben na Yoana qui a déjà pris l'initiative de soutenir les handicapés pour te bon place na place na carte société na biso. Alors maman, nous sommes arrivés presque dans la fin émission na biso. Rappelez-nous les bateaux pendant l'émission lelo c'est les bango nini. Na lubu na biso ya lelo. Lelo et lubu on a sali. Ils baluba. Vu que comment on a chiluba, comment mbisi et kiminga. Vraiment. Souci. Mais batu ba olana ne bandeli bokanga comment na bokoma. Ponga mona ko kanga ngote. Baluba bazana ba kombo. Bazana ba chibinzi, ba mutombo, ba kabeya, ba kombo ba bengi mbisi. Batumba. Donc kombo ba bengi mbisi tisi kono na yebi ngote. Donc mbisa ngo izaka ngolo mais ya baluba genre mo ba sangisi na mbika. Nde to lamba pour na baluba donc to sali pena souci baluba to teka tomate sa mbuma litungu na poivron na munga na pilipili aïe na muscade ils bena trop bio donc il bi na ngata mami masia na robon et puis mikolo to pesa bino nde masia na robon to boy na biso bayiba biso po to ebisa ki bino loka moningele kia yo tala biloko na ngana na mnengele kia yo ramba ke lubu ya boy yo so ramba boy yo non on a battu mais elubu nangere ki ayo yango wana nazo pesa merci mingi na bato nyonso tu bakolanda pe bakotala bakanga po balambela batata tatalia ayo kamwa pongi asala complément d'objet circonstanciel de manière donc c'est moi trop pour la patience mukendi balobi oza biloko na bino baluba na dedi yo biloko dia yango maman patience mukendi baluba ya solo le vrai muluba qui se respecte patience mukendi de longue jambe je kongo mulumba liboso mai sima mai sozo mboka vice gouverneur nana ko tia tembe le vrai zéro de Kingabua Patrick Negro plafond mushinu mozizolo azizele babi bino nde ba vrai zéro de Kingabua les vrais zéros des héroïnes na bosani te po bloquer za baluba na beleli pena vie na ngai chitoka muluba ya solo pena vie jibem piano star o bloquer na bango donc jibem piano na bi soka kotsa na biso ba e pela pena atikalia vraiment merci maman seranga moko ya motema ya José Mampuya babina salon José Mampuya côté bat ba obonga profil za kitoko aucun mariage aucun musala ozala toujours belle tu te fais belle vala je sais pas José Mampuya na salon José Mampuya na London ya bana bango bazala raté ya bana ba 87 bango no bazala ite siko bangi balo bango te ya José Mampuya salon José Mampuya nde makambo donc batu nyonso tu ba Hollande na bosa abonné massivement et le bout na biso na yoki sulu na ngwibi na émission je me déplace non to lié déjà sur le de kota biso déjà vraiment yo chankuna yo chango juste le émission ndako ngepesi odera baluba deux opina au deux oye bomina parfait parfait zo kana te maman Sylvie tama maluka ki elubu ya mama epela la biki émission so ekotisa YouTube ata ba eko frapper tous les lubu ba pasala non pe ba lamba ngote bana bana ko sabe lubu no lamba ngopete nazo sabango eloko moningele ki abuso to sala bango ya likolo masia na robon
Oleki bango. Te nalekaka bango. Bango moko pe bayibi nalekaka bango. Oleki na. Naleki bango. Atwa cha munoko. Batiaka pe monoko po naza te soki na temi wana. Ba cha munoko te. Message noko na c'est pas maman Sylvie ozo ki satif to le landa kuna. Merci beaucoup maman Sylvie. Mwana muluba solo qui se respecte. Merci beaucoup pour raisonner il est le maman epela. Asa cuisine et le bout. On a représenté na bande ko na biso ba congolais ba zalibanda ba bangolais ba français ba américain ba ibake biso pe toza to lamba ka de kwa bango donc toza ka biso so ba ime to le ndenge moko merci beaucoup maman initiative ok na liboso na initiative oza na pona ko aider ba homme handicap en tout cas nzamba ko pambola ya mingi tango kanisi baninga yo ba kanisa combien de fois donc nzamba batela pambola donc prophète Konde Paul Dominique bana liloba nyonso sika bozali donc ya bino ya nzambe quoi bino ko basimba te batusha te. Simba tu vas toucher à côté, alors tu as presque na fin émission na biso ya lelo na profiter ko pesa mbote na batunyo surtout oyo bazaki proche ma Sylvie batunyo surtout oyo ba penser qui vraiment que eluba le kakitoko bato oyo vraiment ba ko soutenir ma Sylvie batunyo surtout obozaka liboso na boza lelo je voulais tous merci vraiment na ba soutien oyo bolembate bo continuer toujours avec ces initiatives et ko za malamu mbote mingi na maman Noëlla Mazambi na Suisse Noëlla Mazambi maman Claude à vous là où vous êtes c'est que je vous dis bonne journée là où vous êtes. Et Mbotemina, maman Lucienne Adelaine Hollande. Maman Lucienne Adelaine, maman. Je pense qu'on va ça elle attend maman Lucienne Adelaine, on a bien vraiment place aux années j'ai bien que maman soit mon biso bien et ça va bien. Bon les gars moi quand vous exactement bien vraiment maman Lucienne Adelaine. Je vous salue maman là où vous êtes. Mbotemina sous maman Fatou na Hollande. Maman Fatou na Hollande, maman Fatou un clin d'œil à vous maman là où vous êtes aussi. Mbotemina maman Mami Kitoko na Paris, maman Mami Kitoko na Paris, maman Anne na Paris, maman Anne Marie na Paris, Mbanza, maman Anne Marie Mbanza na Paris, maman Blandima Changa na Paris, bino surtout na pesi mbote puis na maman Emilienne na Canada. Na Emilienne na Canada na pesi mbote. Ndenga makasi na ko sala ko bolanga fufu. Ah Malou micro d'or Esther. Malou micro d'or donc Zama pambola donc yaza fier yaza na maluba yaza na lem non ya bien donc yaza ba lignée na biso quoi donc mon non ke liboso quoi surtout kaza taille mannequin oh taille 12 hein taille mannequin sala lokola na mon papa kuba mbala na Bellon quoi la Bellon triple option triple T quadruple chaka bongo vraiment merci de notre émission merci à triple option merci à batunyo surtout bon s'abonner massivement tout un prochain numéro olingi ko yekola elubu s'abonner à la grâce divine TV yo lingyo kozala à la page s'abonner à la grâce divine TV oh la grâce divine TV. Abonnez-vous massivement bande konangaye la chaîne qui est diffusée. Oh lo 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 lo. Abonnez-vous massivement bande konangaye la chaîne qui est diffusée. La grâce divine. Oh souvent d'information. La grâce divine. Oh lo 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 lo. La grâce divine. Aïe. C'est la grâce divine. Maman la miraculina Danaël. Damaris, la grâce divine. Chaîne Moro qui toque. Aux autres, les abisos m'ont appelé. Olingo et Kolabolam, par recette. S'abonner à Damaris, la grâce divine. Au monde à ma recette, il y a Malunga et à Solo. Aïe, 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 la grâce est divine, la grâce est divine, Damaris, aïe. Merci. Madame, bon appétit. Merci.
Bon appétit. Merci. Rien à dire. Ça va pas ici là. Donc, n'est pas au monde en alia boy. Moi, je l'ai. Ah oui. Patience Mukendi. Oh, bilo na no baluba ya mote. Non, maman Sylvie Lokeba. Maman Sylvie Lokeba. Babi bana baluba. Baluba qui se respecte. Tokos. Sylvie yaka Lokeba. Sylvie yaka mamaye. Hitler alobinga na yotobe tatu na planète Vénus CP Jupiter batata ba mama bandeko bobo sanate tout ça bon na site na biso sika na koboya Sylvie Mode TV officiel bo s'abonner ebele ponga na koti déjà ngai déjà na koti na Sylvie Mode bo s'abonner ebele na kati ya Sylvie Mode TV bolondanga bien Sylvie Mode TV ba oyo bazana bosui ba oyo bazana motema ba oyo balingaka bato oyo balingi de personnes vivant avec handicap mais TV na bango yango yo chez Sylvie Mode TV officiel. Merci beaucoup.